MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille certaine, vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bande au babolingo et quand la cadre actualité, je crois que tu as vu une vidéo, une photo de Tata Oyo. Ils ont tambola partout dans les réseaux sociaux. Il s'appelle Monsieur Noël Ntumba. Aza en fuite actuellement, Aza en Belgique. Akimi pourquoi atikali ko boma ndeko mwasi bosomona na kombo ya Vanessa Kabuma. Et selon information bapesi, ce monsieur est un homme très violent, très violent. Abanda robeta copine nae o mingi. Donc, bando vivre en concubinage na ndeko Vanessa. Ana robeta qui trop et pourtant la fille a un problème, il y a asthme. Mino boyi bato asthme. Et à chaque fois, on a rebétaillé, on commence à nous faire la crise. Il y a paiement. Malgré ça, on continue à bétailler. On commence à faire les vidéos, à faire des témoignages, à lobby. On va dans une association, on va faire la fille mère. Vanessa, Zalara Moko ya ba membre, na limité. Une fois, à la réunion, Azaina ba potanzo to mobimba ba marque ba potanzo to mobimba nde a expliquer bango elo nini leki non mobali na ye tata oyo abeta kaye mabe abeta ke tout le temps sur azo beta ya sala ba crise ya pema parce que abela asthme et bande ko ba meka ko pesa conseil ba ko pesa bino bobi bana basinde bazala des fois aboya ki le messiete a continuer na bolingo na ye tata waza na kuna jebe azape na ndako mususu na balobi na penalimité moko za na jebe moko ezali attendez je vais vérifier hein ta mususu bato bayebi to bakoyeba ye ta mususu na jebe to bisika ndako ne mususu wana ezali et ils peuvent confirmer voilà na limité. Tata or na minute o aza okima na Belgique. Après avoir rebêté la fille, Tina Liwa akimi ake Belgique. L'État congolais n'a pas de so obomi muto kimi na Afrique ba ozongisa. Interpol ozongisa yo. Donc l'État bolandela, je sais pas si la fille famille na yebo ken refunda bo porter plainte. Bo so marambo sérieux l'État congolais justice muto elevara nation. Bo saisir Interpol, baluka tata ou aza en fuite aza na Belgique. Et bana basi bazala rondire na éviter na ba problème na mitou. Likolo lo sa makolo, malgré muto ba publier, malgré marambo sali. Arogina rolinga mwana mwasi ta mususu pa okuta na vidéo oyo amoni pe photo oyo mais arogina rolinga tata oyo. Et eza pasi ezali mawa. Na juste na pesa conseil na bandeko basi. Mamba ba relation toxique ba rôle bazolo belango tongo medi pourquoi? Bana basi belé bazo kufa neti na minute oyo. Fiyo atiki mwana na ye ya mukie. Mwana na okola sans mère, quel cauchemar. Moi j'ai grandi sans mère. Na yebi c'est ko zanga mama ya facilité. Eza traumatisme ya vie. Eza pasi. Donc mwana oyo aza obligé à vivre na iloko wana indépendamment ya volonté na ye. Pourquoi? Parce que mokili imposé yango. Quelle méchanceté. Yako beta mutu. Et moi, s'il vous plaît, tina niveau, à ça la ba perte ta connaissance. To pas ça la ba crise. Na habite basi ezala nini. Ka pona mbongo, pona $100. Mobala betioti au perdre connaissance. Après yeko la muka. To po yeko zonga conscient, au continuer peka bolingo na mutango. To pe na ndoki yango. Ngai ata oza fachi béton. Félix Tshisekedi Antoine Chilombo en relation avec moi au betingai kana tongo elandi na kangi bisanga na kei vie eleki nyonso et ba jara ya ba ko beta ya motindo mususu ezala ata na moi incompréhension moi mbata elekaka mais ya banku bozo nika muto zo beta mwana mwasi nde zo bunda nan muninga no mobali tina niveau asali crise mais il faut zamisa mabe wandoki. Le tato a clair que ta dame n'est pas malamouté.
et puis si passe et puis si mawa. Naïna partager information, partager la vidéo s'il vous plaît. Ce monsieur actuellement en Belgique, à Kima, parce qu'Atikel Kobo Mamoutou Nakisasa. Atikel Kobo ma Vanessa, a copine naïe, Nankouba, parce qu'il est à Betaka. Bato Babi Vanessa va témoigner, Moussa naïe, en wana banako bêta, et pourtant la fille, en a souffert, na maladie à paiement. Banabasi, obima la relation toxique, et bomaka. Et belé bazantre ciel éterne à minitio, batiki bana ya mike. Ya mawa, eza passé. Ono ya nini? Kara ya bolingo, kara ya magoda, et ya mawa, eza passé. Moi, il y a des choses où na ko linga te pe na ko permettre na yote na vie na ngai tel que kovana na mobala betara moi si et simbate et le voici l'homme au bébé sanga display tala display tala modèle ngezali au bébé sanga display et puis c'est pas c'est si ma ba sincère condoléances na famille na ye na ba o ba ebiye bandeko belé na moni na ba commentaire bazole la Vanessa apparemment c'était une fille aimable hein et je sais pas elle faisait quoi, elle volait dans quoi, mais apparemment aebanaki et bato belé babanda rolingaye. Quelle perte lelo au moins moi sur akufi akei pour la nini l'école à relation toxique nando tata oyo monsieur tu payeras cher makila motu ozan akimi ya vino mobimba ola la pongité abimela kwa ta air nyonso. La beauté de chez nous. La mifa to solo muke kana ndo sala ba vidéo ya ba jaraboy na posé sujet et puis après na développer sema to commenter to argumenter après bongo ndeko moi so bozo mona azalaki na évité na conjugué on a passé Chiza, voilà. Il y a papa moko un homme marié babimanae basali 8 ans ya makango 7 ou 8 ans il y a la Chiza père voilà bino wika comme tout Chiza qui se respecte abimana homme marié abika que non un jour posté et aux à la vie du ponaï ou bien libala ne kufa ou bien moi son n'a pas kufa tout Chiza qui se respecte et ça la na mutunaï hein voilà na lobi ba Chizo ba se respectaka oh ya ba se respectaka te wana ba ya Rachida moi si moi nini a changé cop mais tout Chiza qui se respecte obi avec un homme marié a un espoir que lobby a koko ma mère a parlé alors naki 6 ans c'est ou naki 7 ans soki 8 ans wana bavanda nzamba la raté nzamba yoki le sambo na peut-être soki to loba bongo bref pour ça monter mané ko kisame bon na lobi te ke yene muto asala ki yango ezala bongo mais ndenge ezala kaka moi c'est anda kwa kufi comme étant Chizo se respectera avec 8 ans. Et yaki Chiza, en tout cas, abane rola la penda la kimia ebika ke non. Ils ont ressemblé poste wana ya. Bande roba bolingo, bakunda pe matangi leki une année après. Moi pas de pression zate bon certainement baneta msuko sola mbali na bandenge moko boy. Bino ba mimbali so akufeli ba umi la raté hein. Voilà. Un an après ndeko moi sayo kaka ke non. Père abali moi sur mususu sko awawa mitune zo tunama 8 ans ki Chiza ya quand même ebele elo ni esali ke tata wana abala été à vous les claviers ba mama boya ko commenter ba tata boya ko commenter moi so babale ezate ke ye pa umele ki Chiza non ya za ineka moleki nzela ya umela ina été mais babali parce que 8 ans qui Chiza bandeko ndeko moi si plaira à kokite lekisingonga 8 ans pour une femme ezali na ebité parti ebele à vie hein ebele penza à vie à lekisi bref à vous les claviers ngana ya repesa ba argument ngana souka je crois peut-être demain
toyoka nanu bandeko boloba pona nini babali mama na biso te 8 ans kichiza mibali bo mitema mabe sikoso oyeba kobala ete pourquoi okanga mwana ya bato 8 ans 8 ans 1 2 3 4 frère Noël ayemba te ezala frère te frère Antoine ayemba vie à moi si ezala mokuse vie à moi c'est ça compliqué tant on a mokuse moi c'est ça lokola mobali te mobala ko sakana surtout ki na 60 ans akobala jeune fille à 30 ans akobota azaka makasi poche ezala kaka akobala obota mais par contre c'est pas le cas pour une femme moi si soka yengi soka surtout ki mental la muki 40 ans ba désespoir déjà donc tantôt plutôt le moko déjà na 4 mois libana donné azana et comme maman ba jeune prière 45 ans il faut miracle salima oui parce que ménopause c'est pas le cas pour un homme ce qu'on comment au moi na batu 8 ans mon bois sinon nda kufi au bali ete batata boya vous me devez des explications parce que na ka bande basi ba loba mi bali nyonso bazandenge moko boya na kopesa ba explication ba bali ne comment c'était pour l'année. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekulusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali Nzambe Onkote ya okani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu Ozali Nzambe ukani na yo Uzali Nzambe bongwani te Yesu Yesu Ozali Nzambe na bomoi papa Ozali Nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali Nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi Nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo Ozali Nzambe Ozali Nzambe Ozali Nzambe mokote loko
nalingi. Mes pas sont dans ces métamorphosés. Osimingo sambwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Balobi que non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.